Bonjour, bambote na bino batu batali Henri Kilumbushengo TV, na YouTube, na TikTok, na Facebook, na page, na YouTube, na chaîne, nanga déjà monétisé. Ça fait 5 ans déjà. Ok, na TikTok, tozo mekola. Ce qui est simba malamu. Mais ma casse, cause la vraie TikTokeuse, vraie YouTubeuse, il faut aller na chaîne na YouTube, n'esco kokota na TikTok. Pour YouTube, dépasse. Pour la monétisation. Tozana awana ekolobela o histoire vraie tene ko pesa moi conseil to kabola. Tozana peigné, tozana Mike Kalambai. Bide moko boyo binini le kaka na vie ya peigné na Mike Kalambai. Peigné lo na zo akolobaka Mike Kalambai a mosala nzambe. Azo saela ki mosala nzambe na ete azape moyembi. Azo pesa nzambe soni. Azo pesa nzambe soni. Ayaka kobala penyelo la penyela tambo zomo na zoli kaka aza liboma te bato ba dépression liboma aza liboma te makalamba ya trouble vie ya mwana mwasi bile mo webi le bala baza ba star makamamba ba lobelaka penyel babali azana nu vierge pa makalamba azaki mwana muki muto abebi si ya vie ya penyel eza makalamba muto alakisi penyel mibali eza makalamba muto aboti si penyel eza makalamba nyoso amabe abo mwasi eza makalamba po enda kufungola nzela ayako bala mwana muke nakobala penyela na koti libala te mais makalamba la accepte déjà penyel ba œuvre tina bandeko na baso ba cousin so ba cousine alali na bango penyela avec makamwa la trouble qui vient penyel abotini bana akena penyela Kinshasa bino bo mindinga abana ko betaka penyel et bibi penyel libala ekufi po eza internet tozala ngonga muke ayeko kutana fimo ko azala kala kati Australie Zawadi Vaseline akepo na koyemba lobi azuluka Mike Kalambai po basa bayemba mais Mike Kalambai akomisaki Zawadi wana mwasi alali na ye Zawadi pe mwasi abato alibala apesi Zawadi zemi Zawadi alongola kazemi na tango Zawadi azala bala mapasa toyebi te po na interrogation bala baza bala mobile ne propre to bala baza bala Mike Kalambai buta ba etapo Mike Kalambai akena na penye la liboma te. Oh, bah, zo konsuki peigner la côte, peigner la zo comme la vérité. Eh, comme la vérité. Bah, tu m'as dit que na kombo nzambe. Donc, yango babi suko sa kombo nzambe, suka nzambe, ako bimiso na poisa. Yango ba bisa Mike Kalambai na poisa. Le Mike Kalambai akoma pasteur ayemba ka, mais taba kamsu, peigner le lela ki ba kamwesela ki a peigner nyo sa ebi story. Mais kemia la zongi susu na matière. Tanga zaka pe la zemi Mike Kalambai a proposé ka eza na ko peigner la zolo bango ala na kofi olomide yo mosala nzambe c'est que eza bakamba molili peigner la pesi e bana po il faut continuer classe na université ba yokanaki mais alingi suba ba sona mama na bango te moi na ami sato na petit soka za dezebo to za ma disability alobaka te mais Mike Kalambai zo sala effort pour na bana te peigner la zo matière boni ma matière a peigner Maka troubla moutoune, mak da baby saye. Maka bala ke mwana muke. Peigner la zola ba matière ba ya mwasi ya sobo négligé en côté. Aïsou na matière la bi maka mba na ko suba kana mbetu. Peigner kwa ko selete, absoki lukuta wotu na mtamusa na ye. Yaba no ka seti bala ndi ba suba kana mbetu ke maka mba. Ikamango sexinga na peso kiza so za lukuta. Peigner le baka pe vérité tansus na éviter papa ban il faut bomba kae. Côté kuna peigner, il faut bomba papa bana. Po papa bana atabo kabwani na ye itika ya panza yo alo ba mabe na yo afinga yo me yo bomba mabe na ye poza papa bana na yo atawa na kusuba na mbetu kwa koloba te za la secret na yo Mike Kalambai la kisa bana wana penyela akifongola ki motima po apesa ofana na bango ipa continuer université pona ninyo kokoko pekisa bana yo mosali monene nzambi opekisa bana ba mona ka basola ka mama la bango ti pe bazo tuna bana na téléphone abi papa lobito solo kana ote oh Jesus Mike Kalambai c'est la nzambe na bosoloko penye melika mako suba na bomba ngo poza papa bana nao moso bimisi na réseau c'est panzai na onkaka biso basomi somi to stozi mais eza bien te ata soko na zo betango et ça la bien te il faut ko bomba papa bana to botine bana ya finga ka ondumba afingo salite et penye le boyo tika est temporisé Zoa maîtrise. Mike Kalambai eskaza na penyela bisusu bas matière. Alobi na tangu ya Moïse mbiyo makambo Elia le bimako boyo kaka sango bino nyoso.
Obo kaka sango bino nyonso. Oh, Eliane alongolise ya Moïse. Moïse asali boye baka paka. Penye la lobi kande. Maki kalamba inde apesaka Eliane mbongo bayokana. Ba ridiculiser ye Moïse camarade ne. Bango soza misala ndenge moko. Bango soza misala ndenge moko. Penye nda bimisi nde ko zanga na bango. Ki camarade kufa pa bazaka ba pire ba master. Kozanga na bango nde ezalaka parti ya likambo Eliane wana makalamba nde asalaka yango kope na Eliane akatsele mwa mbongo pote asala Moïse ndengo wana eza ya kosutuka te po baza bata monde moko Mike mwasi obali na mbongo zwie vierge okende tango azemi opesi kofia abanda kotapote na ye olakisi misala na yo bande ko bon négligé te ba matière ezaka akobima elo to senga na Mike bana na baza bana bino mbale tangi yo senga ki penye bo sa réconciliation pozo bana penye na boya kate apesa ko bana ye na Amérique bana Kinshasa pourquoi oko bebisa oko lingate bana na bazala a communication na mama bango eloko pesi penye kanda makasa à partir makamwande penye na zo ko busala matière na nécessité matière ekobima ba mama ba papa to bisika tozo tia likolo esika tozo ke nobele la nzambe na biso esika tozala aveuglé te po o ayembaka kitoko ayembelaka nzambe kitoko asalaka bonde nzambe afandi wana tamaka ba Mike Kalamba ezobima okoyeba tala o asala na pienier tala baso abeta bango batapote tina mwaso tofana ke na Australia mwaso na ebite mobali ya zandenge ni mwaso modèle wala penza ozonga na lisusu o lisusu atieze maboti mapasa misala mabe na bino moko baya mwaso baya mobali bozomona makambo openyela zobima ba matière wana na misalo ba Michael ba Moïse mbia bazoko salaka bozomona ngo penza normal ezaba ka misala mabe tokeba bayemba kitoko bakumisa nzambe kitoko mikati na bango bazana makambo mabe mingi tokeba tokotelaka bato te mpona kifanatisme mponga na lingaka Mike ata penye na lobi makambo mabe abanda kosala nga nakotelaka kaka Mike non eza bongo te baya mwasi tosaka kifanatisme te tota bavi na biso bato tozolanda bango oyo ya nsima tokoka komemisa vi na biso na ya bana toyebi esika tozokotela te esika tozotia likolo te nazala mingi ta koloba penye nazala kobima matière ezala mingi ezobima eloko na kosenga makambo penye nazo batondi makango tozwa penyele muta liboma te baya mwasi tozwa muta dépression te baya mwasi penyele baza ba moko apo bana bakoni na poto be bakoloba lukuta te na komiste na bite bana biso afrindi ba bakalukuta non mais bana pesa bakoli penza na poto muchopo na yeba ekata na kata musu na Congo ayena ba 2 ans 3 ans to ekobotama bana biso ba yeba koba lukuta te o makambo penière azobiso ba matière eza ya solo tozwa ngo lukuta te baya mwasi tokeba na ba Mike wana ba Moïse wana tokeba na bango penye na zona ba matière ya solo soko sa la sagesse okolanda mwana wana okoyeba eza biloko bezole ka kindoki na kati Mike Kalamba pesa penye bana na ye eza ya bino so mibali tika bana basola mama téléphone soki congé ko kitika ba kele pa penye po soko zo continuer penye la sa kebisi yo ozo lingate bana basona mama na bango to bakuta na mama na bango na banjo matière na yo ekobima tala tia masuba na mbetu tala oya kofiolo midaya la na penye tango azemo mimela kaye ebongo ya minene ko ya misusu penye na bimisite penye na lobina na bimisite pesa e bana po ba matière ekatana pesa e bana asona bana ne po makambo esila oyeba kobeta nani miziki na yo soko kobeta soki na marti soki na poto ndoko kobeta na zenite eleka kitoko soko bloqué papa kozanga ndinga kobeta bibokota bomi abonné na Red Kilumushe TV bozo penye mutalibo mate Mike Kalamba livré bana po ba kobeta zenite no kitoko bat ba bossa na matière oyo penye la misipo penye la zana liste ba matière atindi la kinga okay okota bomi abonné na Red Kilumushe masoliza wa mabe ya riete iza wapi abonnez-vous.
mai kala mbai pesa penyel bana